Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Si Oyaza blessé Barési, Asalara Makambo belé, O Batouba s'attendre na moté. Je sais pas ce qui oso comprendre Gaï. Moi, moi, suis déjà frère Mike Azwa Kaï moi na moukié. Kobala babala Kaï babala Kaï moi na moukié. Moi, suis Eza frère Mike. Si moi, suis lelo a commis place à Zaboye, Eza frère Mike n'a commis si bon. Déception au frère Mike à Pesaï. Ndé sala que moi suis akoma bongo. Quand on épouse une femme, on doit savoir que tous 8 mois si pour na ba défaut na ye, tous 8 mois si pour na ba qualité na ya penyel. Moi suis aza femme blessée. Alinga ki tellement mobali na ye makasi. Yango ya kenda kutana na ngona ndaku ya mobali na ye e komisa ndenga za boye. Batu bati ko condamné bolo bakete peigner la femme insensée tout ça. Qu'est-ce qui vous dit qu'une femme censée doit subir les tortures ou soit une femme censée doit subir mabé de la part de son homme? Parce que Azolinga a diminué frère Mike soit boina boy. Ye frère Mike alinga ba diminuer té pourquoi zaï ko landela soin ya bana na été. Pour y alinga qui ba diminuer été. Pour na nini azaki en contact na ya koyeba évolution ya bana na été. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Bote oiza Brand Cosmetic UK, oiza produit en toto et long la cabatache. Sopilin koza na tema ko ya bien ya propre, oiza produit na ya kosela. Oyo eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oiza huile et kendaka na produit en toto. Donc ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota Labiso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez Exemple de télévision, Barési Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barési Baza, Exemple de télévision, tout ça, les fondations Barési Baza. Fondation Barési Baza, Ezawana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuf et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas à 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabola ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple la télévision les appellent exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est Taza, pendant touché dans les camarades Abi Barési, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton ou bando tinda ba paire ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a
motema donc nde toza touché accompagné de Yannick Chamba wa abi que Barezi Bazana contribuer na vision na eux pour que to aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso on a besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision. Merci, merci, merci Fondation Yabino Yangwana. Merci beaucoup. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous avez confiance dans l'exemple télévision, vous avez confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, il y a actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo mutoboya bêtise, yo mutoboya anti-valeur, yo mutoboya rabumbindo, yo mutoboya rabatitre à l'okuta, yo mutoboya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, c'est un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya ndeko tata moi si. Yo mto rotala ngai olinga Barezi Baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro il y a chiffre T, zéro il y a lettre. La surprise, il y a Kafou, il y a Kafou, il y a Kafou. Barezi Baza, tout le monde confiance au PC, on a exemple de télévision. Il y a un bino Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça, on peut binorara. Le bien, il y a ça les a. Place au bako, s'abonner. So, au continent YouTube, bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins, on a place rouge, s'abonner, au cliquer à Wana. Au moins, notification, mon pandi, moi cloche, mon boana. Pas au fini, au notifié, et ça la bien. Zéro Bêtise TV. Bah, maman, bah, maman, Zéro Bêtise télévision, moi, on a bino. Bah, maman, penara, moi, on a bino. Alors, bah, maman, bo panza message, bo benga, ba tantine, ba yaya, ba ndeko, ba voisin, bo sopana, ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi, la bino Barezi Baza. Confiance sur vous un exemple de télévision, vous pouvez s'en à Zéro Bêtise de TV. Bon, théâtre, il y a Kafou, il y a bêtise. Théâtre, papa, maman, bana borota la en famille. Émission, papa, maman, bana borota la en famille. Zéro Bêtise de TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ils ont bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un Barezi Baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque. Classe. Toi, on a bongo, pe kabosh, pe bongo et ça. Zéro Bêtise TV, to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise de télévision. Yo mouto a un exemple de télévision. Il y a un Zéro Bêtise de TV pour rater. Zéro Bêtise de TV. Exemple de TV, Zéro Bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand on peut faire un salle à la kitoko, qu'on a besoin de théâtre, musique, gag, besoin de film, il y a solo, ils ont bêtise, mais monsieur, ils ont bêtise. La télé-réalité et puis na bombe lo moko na obim c'est en 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman opena bolinganga quoi. Obolinganga nga quoi nga. Na nga quoi. Barezi Baza. Exemple TV Boti Zéro Bêtise télévision. Alors, s'abonner au côté na YouTube Bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner, au cliquer na wana au mona cloche ezal ngonga. Au fini on a notification émission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout bandokota kuna pour que bozala brancher nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi
Obotani Kombo, Zéro Bêtise TV. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, Barési, Baza, messieurs les journalistes. Bonsoir, bonjour, fidèles amis internautes, tous les abonnés d'Exemple Télévision. Grande ma joie de vous présenter cette émission en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci pour votre fidélité, merci pour votre attention manifestée à cette grande chaîne. Merci à Junior à la prise de vue. Grand merci à notre Dieu qui a permis à ce que tous ayons toujours un souffle de vie, pardon. Donc un grand merci à tous mes abonnés, surtout ma maman, Barési, Bazamon, ma maman, de partout dans le monde, toutes les mamans. Je vous amoure, je vous adore. Bisous à toutes les mamans du monde et surtout que le papa, pour que maman papa, donc papa va aller papa, je vous aime aussi. Grand merci à Yannick Chamba Boss Amboka, à Motema Clarisse Gang, maman sociale. Il n'y a pas de que toi Boss Amboka, c'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. Yannick Chamba Godson, Boss Amboka, clin d'œil spécial Nayo, Malik Arafat. Willy Claude Djama, prêtre, viendra tout membre de London. Un grand merci à Gilles Molampotou Yeguette Kamazi depuis Montréal. Et puis, je réside à la merveille, mon mamie, Monica Makambofi des disques, Bébé Seigneur, le maman la Kenaya. Et puis, Primaël. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de lui recevoir encore une fois de plus. Batubotala qui est un analyste au Salaki. Lui, c'est mon frère et ami, Dani Senda. Toro panza penante toro sola parce que biso na yebsa ki bino na yel bino na analyse bon ndorozoaye dossier oya Peniel na frère Mike dossier ya bébé Zion $12,000 cagnotte il y a de maman misusu au ba kofinga Peniel azamwasi mabe insensé une femme sage baptiste à maison ba mutula muto a sa opinion na ya à sa manière ya ba musu ba bi non Mike ndaza mabe Peniel à dénoncer ba makamlo so banda komona tout ça là tokozonka awa boko yeba mo ba détail par rapport à point de vue to meka un peu ko kabola ngana ndeko nanga Dani Senda Junior Soza d'accord na fongola biso na pesa jambo te bienvenue bonjour Dani. Bonjour à toi Barési, merci beaucoup aussi pour l'invitation encore. Voilà. Moi j'entends la bande sur moi 3-4 personnes au balinga yo pour ba mo mesana déjà au bazali ba ko télévision. Ah bon, en tout cas, merci encore pour ceux qui pour na bango tende toza waté donc toza toujours pour na ba tu balinga biso ba tu balinga musala to sala rapport na bango en tout cas na lingi bino pe mingi donc to mekaka to débattre moi si j'ai mon rezawa pour na sala bino plaisir. Voilà, donc bon tenir à regarder, je vous avais déjà parlé hier dans l'émission on a Kotsaki en vous disant que naza un peu na grippe et d'orangera peut-être beaucoup kason nanga moi ma Dani Boyoki si j'ai oyo otalaki depuis l'histoire ya Peniel les banda tie comme il est vie de couple naye na frère Mike Kalamba aza musicien chrétien congolais donc comment on a ba makambo belé oyo Jesus na internet awa maman na likambo oyo et ningi sur Zaïre ya koloba que bébé Zion depuis Botama a un problème na colonne vertébrale naie et c'est là que moi nazo pousse na main à raconter le matin à raconter mbolaté et rosenga siko ba soins médicaux moi ça bien à mobile na taki paraté à sabotara ba mambo belé kuyo kabatu mususu penya la za mwasi mabe Mike ndaza malamu yo déjà otala non depuis makamango banana de comment lelo ou analyser on onde. Bon, ça c'est mon avis hein Barési. Oyebi elo moko batubo comprendre. Il faut toyeba ndenge likambo ezaleli. Tu sais, batubo bazolo bage peigner la za mwasi mabe ou soit peigner la za indiscipliné ou soit azolinga nuire carrière. Voilà, azolinga nuire carrière ya mobile nae, ya ex mobile nae pardon. Je sais pas ce qui bazo comprendre place moi na mwasi wana zali. Barési, moi na mwasi wana aza femme amoureuse. Omoni moi na mwasi wana aza femme amoureuse oyo aza blessée. Omoni mwasi oyo aza blessé Barési asalaka makambo ebele o batu ba s'attendre na ngote. Je sais pas ce qui ozo comprendre ngai. Moi na mwasi wana déjà frère Mike azwa kai mwana mukie. Kobala babala kai babala kai mwana mukie. Omoni mwana mwasi ozu mwana mukie oyo atombaki pe amoureuse na yo makasi et après aye ko subir ba déception oyo viva. En tout cas, aza blessé.
dit au fait bato balobaka ki aleka na ba internet tout ça azoloba makambu na internet bato bayebi te ce qui se passe en elle. Moi non loba nazo zwa par na été nazo linga na innocenté complètement te. Nazo linga juste na faire comprendre bato ke ba condamner totalement te. Tu comprends? Ba condamner été. Ba tala nanu qu'est-ce qu'elle a poussé ya koko matina ba niveau oyo akomaki ya ko dénoncer mobali na internet. Ezali déception. Ba rezebi soro lingi mutu makasi. Et que mutu wana asali yo ba makambo satandaka te. Ba rezi ça fait très mal. Et surtout une femme. Et nous savons tous que les femmes sont fragiles. C'est pas toutes les femmes qui sont fortes. Moi si azana ndenge na ye. Moi si pe azana ndenga Gérard makambu na ye. Les autres femmes bafanda na banda kwa mabala ti azo subir na ye ba pasi na ye azo mela ba pasi na ye soki pe nzamba sungi mobali na ye a changer OK. Mususu pe arovanda na kati ndako libala wana a subir ba pasi ti akufi. Ozoyoka. Et belé bakufa bongo barezi. Total arabe internet bisonyo soto yebi comment est-ce que ça se passe surtout en Europe. Il y a des femmes qui subissent des traumatismes de la part de leur mari. Juste cas parce que bazoko ka ko dénoncer té juste cas parce que bazoko ka kolobate bazoko ka bimisa mibali na bango libanda te poto sito balani tozana bana on veut les protéger on veut protéger notre famille déjà batu bayebi kenga na bala na fanda kaka na nzima. Ozomone belé le loba okufa. Tu vois. Moi na wana cette femme Peniel aza une femme blessée. Ozomona asatandaka te que oh ya vivaka et pas ya frère Mike alingaki a vivre ango. Ozomona tout ça bala epé à fleur d'âge bakataka epé dans bolé. Voilà. Ba makambo wana nyonso tout. Et azaki na nupé mwana muke. Azaki na maîtrise ya makambo te. Ozomona. Tant ozui mwasi ya bongo. Omoni tozolo ba makambo yo tozorango à la vaike. Omoni mutu akoka ko gérer mwana mwasi yoyo. Ezaka frère Mike. Na ebité sozo comprendre ngai. Mutu parce que yem taza mukolo yepaza mobali azaki mukolo. Mutu falaki a gérer mwana mwasi wana eza frère Mike. Si mwana mwasi wana lelo a commis place aza boye eza frère Mike muta komisi bongo. Déception au frère Mike a pesayi. Nde sala ki mwana mwasi wana akoma bongo. Quand on épouse une femme, on doit savoir que tozui mwasi pona ba défaut na ye, tozui mwasi pona ba qualité na ye. Mwasi nyonso bazoreka na ba qualité te? Tu penses que toutes les femmes qu'on épouse bazalaka bien? Non. Basi indiscipline bazalaka, basi ya ben poli bazalaka, basi ya moyibi bazalaka. C'est à toi l'homme qui a voulu de cette femme-là, qui a voulu de cette fille-là, de les redresser, ya ko éduquer. Pourquoi babenga biso tozape ba papa ya basi otobala? Poni babenga moi c'est éducation continuera. Voilà. Pona ni babenga biso mibali toza basi ba papa ya basi otobalaka. Et surtout que quand tu épouses une fille au bali mwasi oyo aza mwana mukie. C'est à toi de ya ko accompagner. C'est ça, il y a quoi encadrer. Voilà, c'est à toi. Yoza mobali, ozu mwana mwasi aza mwana mukie. Oza mobali, comporte-toi comme un homme, comporte-toi comme son père. Tu vois? Mais peut-être ça on peut rappelle toi que des pas il a dit peut-être pas une fille qui vivait aux États-Unis, elle va comporter pas aux États-Unis, peut-être ça mais quand on respecte non, barezi, ngai na anakin. Quand je vais aller épouser une femme à l'étranger, soit quand je vais aller épouser une femme en Europe ou soit aux États-Unis, barezi, nazwa ki tan otala mwasi nga na balate. Donc ou soit na balaki ye kapona la ksamukili. Mais plus na ba sala nza mezaranza mais nem ta révélé. Bon nza ma révélé qui est mambo et comité. Oh pour nous ça ba conséquence ya choix na ye. C'est ça. Et ça ba conséquence à choix na ye. Nza ma révélé qui est haute. Barezi, moi na wana tozongela kutu mamba ya Peniel. Moi na mwasi wana aza femme blessée. Alingaki tellement mobali na ye makasi. Yango yakenda kutana na ngona ndaku ya mobali na ye ekomisa endinga za boye. Bato bati ko condamné ba lo bakete Peniel aza femme insensée tout ça. Qu'est-ce qui vous dit qu'une femme censée doit subir les tortures ou soit une femme censée doit subir mabe de la part de son homme? Qui vous a dit ça?
Et comment ma place ni na Bible? Comme ça, je bâtis sa maison. Bâtir une maison ne veut pas dire accepter d'être martyrisé. Non, 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 Barési. Qu'on se le dise. Une femme bâtit une maison ne veut pas dire que bazo beta yo, bazo maltraité yo zo vanda nyendo zo bâtir une maison na yo. Mais il faut tout comprendre un peu contexte ya marambo Bible ba bien Barési. To comprendre un peu marambo ya Bible bien. Une femme bâtit sa maison, on est l'ingolo bagarre que moi sur bazo bêta, moi sur bazo maltraité, moi sur bazo martyrisé, afin d'agner à dénoncer mobile n'a été. Non 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 bah protection à la femme. Bible ezo senga bisope ba marambo ebele. Bible senga non nous les hommes d'aimer nos femmes. La Bible nous demande ça. On doit aimer nos femmes. On doit tout l'accès basi na biso bolingo. Parce que bolingo tango ezali, moi c'est ozalaka ka soumise. Oso comprendre. Tango yo lakisi moi si na yo bolingo, moi c'est osalo mabe point. Moi ça mal éduqué. Barési, l'amour couvre tout. L'amour couvre tout. Tu vois? Et bon ben politesse. Une femme qui t'aime. Wa linga zalana yo, yo mobali. So yo posozongi sele bolingo ya ozele pa na yo. Barési, il n'y aura pas de conflit dans votre couple. Il n'y aura pas de conflit. Je ne dis pas que Babylon a Mike Zangate, parce que là où il y a du place Bazali, Makamba Mike Zangate. L'œuvre humaine, ben perfection. Place Bazali, Makamba Mike Zangate. Vous comprenez? Dire que Batunde bazo traité nani Peniel, oh aza alinga nuire carrière, non. Ça n'a rien à voir d'ailleurs na carrière naie parce que pas na yaza qui starté. Et pas avec Peniel, frère Mike, frère des frères Azawanate, Azam Mobali, Azaki Mobali, Mobali oya balaki ye. Et après Bakabwani na ba circonstance oye azela kate. Barési, moi c'est nino akendara libala polo bia ba ke na divorcer na Mobali na ngai. Moi c'est nino. À moins que tu viennes avec tes intérêts en poche. Oye na ba intérêt non na mutu. Moi si nino alingaka bala pour divorcer lobby. Luba ozana ba intérêt na mususu na mutu. Mais moi si nino sotanga zo ke libala zana besoin na bala Mobali a rolinga ngai na botane bana to vanda bien. Ozo comprendre. Et surtout que yé akenda rozo mwana wana États-Unis et pas papa na bango. Akenda rozo peigner les papa na bango. Pourquoi ne pas encadrer mwana wana? Yo zui mwana batu, ozu mwana batu aux États-Unis et na kino saile ki star. Ils a raté Barési. Oh, ezala kate. C'est que bolingo. Eza bolingo. On peigner ndem ta ça y est. On a vu aux États-Unis donc on l'a mbatté pondouté foufouté. Barési. Comment se fait-il, toi, tu vas aller épouser une femme on a lambela ote? Yo ki obala mwaso a lambela ote ndengeni. Pourquoi batu bazo linga ba condamné et loko muto ye baka bien en avance choix na ye? Mandima ngo. Eh! Tango biso toza déjà copain copine tokenda ba fast food. Tokenda olia na biso na ba take away. Sikoyo ngai na ndima ki yo na ba take away na ba fast food. Tango to balani, nto continuer na ba fast food. Oh mais oui. Nandima ki yo tout commence au début en fait. Carrément. Carrément, nyo se bandaka ne bandeli. Na copinage, to komi fiançailles. Au moni mobile. Et dans place on se découvrir bo ye bala bakara. Voilà. Oui, ah, le ko ye ba ko lamba ngote. Yango wana Barési. Et loko nyonso e ye bana kaka ne bandeli. Ti ya kende ko zwa Peniel na États-Unis. Ayebaki ke mwana mwasi azaboye. Soki yo olingo inculquer ba valeur na yo. Oh yo zanango besoin ko inculquer esa procédure. Moi si bazwaka temps yo enseigner ye. Moi si bazwaka temps et surtout que y a botamaki aux États-Unis. Je ne dis pas que basignon surtout bakola na États-Unis bazana comportement moko na Peniel. Ozo comprendre. Et surtout que y a zaki na ebongo na utaki kuna. Il faut zwa temps na yo. Moi si nyon so bazwaka temps. Ba pesa ka temps ozo zwa pe temps ya kokotisa ye makanisi na yo ekoma ya ye. Okoya na moi cité au bandolo banika ke yo fanda te yo zonga boy te Barési bongo te faut ko pesa mutu nyo so temps ko solola na ye bolingo eza bongo ba sololaka ngata na za nani ata na za président de la République place moi si na ngai na za mutu pamba po moi si na nga masolo ngana to betaka na otika lo beta ngona mutu te masolo to betaka na moi si to beta ngona mama te to beta ngona ndeko moi si te
Ozo comprendre. Moi si naza mutu faut bo solo la kana ye. Moi si au côté là au côté là moi si mi beko loko la soda te. Ozo comprendre. Barizi moi je suis du Kasai. Ozo comprendre. Na Kasayen. Bato balobake eza façon ya ba Kasayen ba vivre na basi na condamnera bango te, mais moi-même je suis du Kasai, mais avec mes copines na vivre na bango na ba façon o bato balobake. Ozo mona na vivre na bango bongo te. Mutu nyonso na bolingo na ye foye bandenge nini ya kofanda na mwasi na ye. Franchement, quand les gens disent que azolinga nuire carrière ya mobali na ye, azolinga sala boye, nga na lingi nazong saka batu na réflexion na bango ke cette fille c'est qu'elle est devenue aujourd'hui Peniel oya komi lelo oyo eza frère Mike mutasali ya koma bongo. Eza dit ya déception au frère Mike a pesa. Frère Mike on dirait Peniel ye monde mutu suite ba maramno sa mona yende mutaboyi. Ko boya mutu eza ko vandisa ye lobana ye kenga na boyo. Boyo boya mutu eza fo fandisa mutu ke boye. Tangu to balani nga na ola kiswa fidélité na misu. Na lingi yote? Tangu na ngai na bali yo na cho na ndaku na nga nazo la kiswa fidélité na misu. Na lingi yote barizi. Na lingi yote nazo maltraité na kata ndaku na nga na lingi yote? Soki olingi mwasi na yo sala biloko no libanda ekomela na mato ya mwasi na yo te. Bolingo yango wana. Oko maltraité mwasi na yo te. Okoki ko martyriser mwasi na yo te po ya vanda nia parce que balaye te. L'homme se peut-être le coup pour frère Mike na personne a tant que homme de Dieu, infidélité pas homme de Dieu. Barizi, biso tozo débattre eloko oyo écoute yoka. Biso tozo analyser likambo oyo koma na internet. Voilà. Ozo comprendre. Elle s'est fait des idées. Non. Mutu avanda na bango ndaku moko azala te. Mais Barizi, tu voulais que balo banini? Yo lingaki bandeko yo kwama soka kufaka. Est-ce que bido boroko lo babongo? Barizi, azalaki mwasi na ye. Azalaki mwasi na ye. Mutu nyonso azana ndenge avandaka na mwasi na ye. Oyebi biso to loba awa makambo biso toyoka. Obiso nsoto yebi mutu afanda na bango na ndaku wana na obiso notala na internet o azate. Ozoka biso nsoto débattre makambo to mona ka na internet. Ye moko mukolo nzoto apesa lisolo wana. Mutu tenda loba ye moko mutu aloba. Tangu yoka si mutu akenda na leta, ezaka batu musunde bakenda na leta. Mutu aza victime, ndakenda obeta lisolo ni na leta. Yoka si tangu leta a jujaka ou soit tangu leta a traitaka dossier moko boy. L'État, je juge top procureur bazala la place crime et salamaka. Non. Kada ba fait o ba memeli bango wana. Yangonde sala ki bango ba débattre nango. S'il y a condamné ba condamnaka wana directement. Je ne dis pas ça que nous ne sommes pas des juges aussi. Juste que nous biso tozo lobela makambo déjà comment na mokili biso pe to lobela yango. Oso comprendre et dire que azalaki moi si mabe tout ça moi je ne pense pas. Qui veut noyer son chien l'accuse des rages. Ah ben oui. Voilà, merci beaucoup Dani Tozarayo. Clin d'œil spécial à Alain Kambaji Mema. Donc un clin d'œil spécial à toi. Vous êtes parmi autant partout dans le monde en train de nous suivre. Merci beaucoup pour votre fidélité. Partagez cette émission, likez, beau commenter, gros ça va bien. Je suis avec Dani, je vous signale, vous que venez de prendre en cours. Je suis avec Dani, analyste, donc voilà. Autre Panzana, mais Dani, maman, Alikambo, il a que bébé Zion. Toyora Rabisonio. Bah, photo en cours Luka. A dit fois Luka la bisson, on a peigné la yéla bisson au Congo et ça raba rouge. Suite à Zaranin que, bah, où est la ventilateur, peigné la Zaraso déjà nazé, mais il y a bébé. Tu sais qui dit oh bah peut-être combo et Kenda sur internet sur non bébé tu sais qui de vrai nom Zion et puis Peniel a direct n'a expliqué n'engé ni likambo ya sur noto ya prénom ya bébé tu sais qui il y a qui a expliqué on a pas direct de wana nyos totali kota la kuba o ya zoaki parce que lelo likambo yesu moto makasi za likambo to le bela siko. Pourquoi Peniel bah tout le monde bien exposé moi na réseaux sociaux on est bantou est-ce que Mike pourrait me manquer $12,000 est-ce qu'il y a contacté qui Mike mais Peniel avait dit qu'il y a ticket là qui Mike message Mike a répondu qu'il était a ben Mike a yamba qui était mais Peniel a mis c'est l'émission sous bah
appel mora poster qui na Instagram na et ça que Mike abando benga on dirait yenda boye ko yamba tout ça là to ko ba peut comprendre en côté le fait déjà que ne ba beta qui est na ndenge ke azaki na zemi et puis moi na abotami azana ba problème moro boye ya côté corporel na ko tambola te vu âge na et tout est-ce que ça m'a ben nga ko lancer cagnotte pour y a d'autres personnes babi na poto ça se passe ba ça la rappelle cagnotte ba so babi non Peñel il va vivre seul avec ses enfants. La poto ils ont ma femme celle va vivre avec leurs enfants donc na mon question aux moi moulai mais quand un peu ko kata par rapport à ma réponse dans la compréhension na banda non na cagnotte Barizi moi si na moi ça na ndenge na ye on ne doit pas mélanger les gens vous comprendre mutuna mutunde nzamba kelai azana comportement na ye azana ndenge na azali comportement automona ka yamabe elingolo bat ezamabe po yo monyango mabete na ebité soko zo comprendre ngai Soki Peñel na frère Mike bazalaki déjà na entente na moment où ya botaka nde mambo nyonso elingaki est arrivé te ozo comprendre soki bazalaki na entente bien au moins quelles que soient nos différences moi sina mobali tokoki ko mélanger bana na katité na ebité soko zo comprendre ngai nalandaki live ya Peñel yo polandaki live na ye a expliquer biso tango aboti abengi mobali na ye boina mobali na ye a expliquer discussion basalaka ya makambo ya kombo Barizi ata soki basalaki ba différence ndenge nini mobali na ye frère Mike faki attirer azwana nu temps ya ko solola nanu mambu ya bana na ye azwaki nanu temps wana te pour lui son intérêt à lui ezali ka bazwana kombo ba pesa nanu kombo ya nani ya chef de l'état ya ngonde zaki primordial pona ye tozala batu Barizi pona nini yo soko za na kanda ya mwasi okiokotsa ngoti na bana pona nini okiokotsa ngoti na bana pona nini okotsa ngona bana pourquoi mwasi na yo aboti ata to yo kana te tio bota wana to yo kana te mena minute wana yo so boti mwana na ngai kanda ngona zana ngo ya yo ndenge nini oye sala ke ngana to discuter au moment où yo bimi na kata salle d'accouchement Barizi o uti obotela nga mwana obimi ata to kanga maki binemi ngo ya ndenge nini kanda ngo ya ngana yo eza ndenge nini po ngana to boya ko solola bien kaka pona kombo ou soit kaka pona raison mususu Barizi muninga uti obotelo mwana abimi na salle d'accouchement c'est un moment où attaque conflit là qui bossa la paix bo solo la bien qu'est-ce qu'il y a les médecins ont dit quoi bozui non temps bo solo li binombalé ce qui peut moi si yo bando benga abandé ko soliso bien te ça lui coûtait quoi d'appeler la famille les sœurs ou soit les cousines de Peñel la famille de Peñel il a azana ba contact na bango ponya koko benga bango te ba solo na bango bien soki Peñel la bande ko boya ko solisa ye ndenge bat bazoloba et que Peñel la bande ko boya ko yamba bapel na ye ponya soki tenter ya ko solola na famille Peñel ya ko yebisa bango qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe pona nini ozo comprendre dit à tout ça ya ko boya ko zala en communication ya wana lelo makambo ezo bima ozo mona bazala ki en communication te bande ko solola te. Pour ceux qui babando solo là, des ba conflit au nyonso ezate ti lelo mambo kanyo te linga ezalate. C'est parce que ye Peñel asali grodo asili ki akangeli kanda parce que aza déçu. Yo pe koto e mobali olobi yo loko salinga bo na kangeli pe kanda. Mais vous savez pas que na katikati na bino mbale bana bazali. Siko lelo bana ba komi ko payer le prix fort. Omoni pona nini po bazao solo la te. Tout ça est pour bando solate. So bando solande tonga to koma na ganyo tote. So asal mabe pour moi na okende to rôle ba na 2000 parce que moi on a déjà collé maro tambola te et puis na crèche ne va découvrir que moi na za ba problème il faut ba ndolande la moi na kiné. Ba Barizi eza maladie eza nango maladie nyoso ba soigna kango. Di yango na sali ganyo to wana po batu ba sunga ye. Eza nango maladie so ba soigner moi na ozala ne bien. Moi les a rabaisser frère Mike pour frère Mike na ba relation. Est-ce qu'on manqué $12,000 mais au cas où abi ke ba bengani ke ba yamba ni te na ba appel marota la ke moi na santé eza primordial il fallait qu'il na nous mais bien l'ensemble est-ce que ils a kama be faut pas condamner na point wana. Mais yaza moi na potot. Na poto ba go fond en fait ba go fond na poto eza na normal.
omoni biso tozomona ngo awa eza biso tokanisa ngo lokwa eza artiste en danger ozomona te kasiti bato bakanisa eza lokwa artiste en danger eza nango te ke babi ke moto aza boye te aza ne na famille baza ne na famille na ye mais moto asali kaka gagnote na ye ezalaka nango eza nango normal pour ceux qui vivent en Europe ou baza na États-Unis eza nango elo normal dire que azolinga a bato ba olobaki azolinga a diminuer frère Mike soit boyna boy ye frère Mike alinga ba diminuer te pourquoi zayi ko landela soin ya bana na été pour y alinga ki ba diminuer été pour na nini azaki en contact na ya koyeba évolution ya bana na été abi weza lokuta penyel parce que frère Mike aza pourquoi il moko azo ba donc au tika na ba orphelinat qu'est-ce qui manque bana ya ye moko bazalaki en contact te c'est ce que je dis ici bazaki en contact te c'est clair ils ont na selon explication ya penyel na live na ye bazalaka en contact te alors bien que mbongo liboso o ya zwa na maboko frère Mike za $40 o ya tikelaka mwana wana na crèche yango wana siko c'est la preuve qu'il n'était pas en contact voilà ceux qui bazalaki en contact na lobi yango bien nazongela ngo susu nde makambo nyonso et comité donc na rozala pas en contact wana te yango esala que frère Mike peut moi ti na pe mbongo ezate même attends au passata par famille parce que on a orgueil ya bino mibale barizina répéta na lobi a bien ceux qui peignaient la bande ko yamba na téléphone te et que peignaient la kangela ka ikanda fallait luka famille ya pegnel ya yebi papa ya pegnel très bien ayebi bande ko pegnel très bien pourquoi aluka ki bango directement te atinda ta batu a délégué ta batu pona ni pegnel azo ya mangate na za besoin na sola na za besoin na ba santé ya bana pourquoi ça langote au moins quelque part il y a eu de l'orgueil moins acquis quelque part entre eux deux oui entre mari et femme il y a eu de l'orgueil parce qu'il y a salainga boye il y a salinga boye a publié babiloko boye a lobi babiloko boye ngape na tchena nga mukongo boye ocha mukongo boye pendant qu'il y a des enfants bana bazali barezi bana bazali est-ce qu'il se bazali non na souci ya bana na bango mibale na oloba premièrement bango mibale bazali na souci ya bana na bango assumer yé frère Mike assumer yango puisque ce qui a linga ki ba makambo est arrivé boété il aurait dû gérer les choses autrement s'il n'avait pas voulu que ça se passe comme ça alinga ki aluka maramuna ndenge mususu à force d'attendre ba ko surprendre yo fandaki obenga raté olandela raté ba surprendre c'est ça pour la bateau nyonso ba mona ka penyel moi si mabé Fagaza la moi c'est mon exemplaire moi si mabé ba monsieur pe bango lo baké frère Mike pe ils appellent la bassi et belé ou peut-être il est pas choquant peut-être ba prière na bango ande salarié frère Mike yo encore la kanga libalo balinga te yo bala na vie na mona kembo ba monsieur ba pesi kutu de feinte maman langi raison ba binenga bana côté mais là libala ya ye na akomane madame ba tu pour ne pas citer na ya mwana na yewana ataki na raison quelque part pour moi mutanga sibio ba blomo bongo bon ceux qui eza batunde bandolo bani bongo ngana yebi fina ete ninga tambolaka tu vois moi neza langage de la rue donc je peux pas en parler ici parce que eza langage de la rue ozomona dire que eza ceux qui batunde bandolo la kela mabe nde ya moi ex femme ndeta na ba relation nyonso obali na nteme ozana fimo bona tsa bolingo ki fiancé to ki makangu na obala wetu tu muta mpesi ka am akati makamnai maso tu ka boy obali mutu mususu na bakana na ba regret yo sanga boy na sacrifier boy quelque part aussi le karma existe hein dans franchement en fait c'est que moi je sais que soko sala raba mabe wane ozongelo pekaka je ne veux pas dire que eza ba mabe zozongela mais moi je dis que karma existe aka soko sala ranoka batu ba mabe o sala ba déception belé en tout cas attends-toi à ce qu'un jour tu puisses payer et zalara bongo c'est la loi de la nature soko zaki ko décevoir batu sala batu mabe tu as fait des au sali batu ba espoir en tout cas et que honorer en côté franchement au subir bah conséquences na yo hein ça c'est ce que moi je peux dire par rapport à cette question là. Voilà, par rapport à cette question, donc il a rechuté. Grand merci à toi, Junior, d'avoir réalisé cette émission. Donc, grand merci à Jonathan Gana, obésité financière. Je te salue depuis le Canada. Raïssa Martins, l'argent t'appelle. Madame, Raïssa Martins, madame.
Karine Manessa British Nzela Mino porte à l'eau, là. Grand merci à toi. Donc voilà, Junior coupé dans. Donc merci à Junior Motoa qui balance pena Bilili, grand merci na ba maman, na ba papa, botunyo so oro so pena leçon parce que il y a de femmes oyo monsieur ba tomba victime na makambo pe ba kufa kande dania utskolo ba monsieur pe ba kokana bango te abi libale abo umbute na sani na bima oleke na kufa monsieur so sko ba ko lo ba pe dani babi pena ndeza na vine mo bimba ko balate wani na exposer vinaye mobali na nga bala mwasi mwa boye wa exposer makambo nyonso libanda okolo bana point na natine. Par mériter sur deuxième chance de Yalibala. Oh non mais attends Barizi. Mutu nenyango yebi avenir ya mutu pour le bakero zo sous libala te tondeni. Basi kutu to mona kutu ba publier bango nu na internet babala. Siko hier zo libala te poani. Non Arizi. Tout ce qu'on réfléchir tout ce qu'on réfléchir avant abala nana mobile ni asa sambusa mobile ni. Avant bala nana mobile ni asa sambusa mobile ni. Po biso nyonso tout oyebika penyel ton babali et pas frère Mike. Na ebité so ba yimbi mususu to batu mususu ba yebaka na bango papa ba penyel kala sinon ba histoire nde to yokaka. Mais biso nyonso to découvrir penyel ka pour na frère Mike. Siko to yeba histoire na to yeba ndeni. To yebi histoire na été. Oso comprendre. Biso to yebité c'est que cette fille a pu vivre avec frère Mike. Pour comme ça été na niveau ya ko dévoiler vie na bango na internet. Oso comprendre. Ba tu batika ko lo baba biloko mususu oyo ba comprendre la réalité té. Oso comprendre. Neti ba makambu o ezleka na ba ndaku ya mwasi na mobali. En tout cas, il faut pas tout le baguer. Oh, on a raison. To on a raison té. Oso comprendre. To yebité. Parce que yé moko mukolo nzoto nde aloba makambu wana. Batu bako condamné été. Batu bako condamné été. Siko soki mutu bombi nde abimi mutu malamu. Non te koloba ngona debi ya wat. Donc soki mutu azo bomba mabeba azo sala ye ndaza mutu malamu. Non. Toti ke loko wana. Mutu soki a se sentir place ou aza l'aise te, aza libre ya ko kende. Aza pe libre ya ko dénoncer. Aza libre. Aujourd'hui toza na ba temps o lisusu te ke on pouvait coffrer les femmes dans les maisons pour fou pour non sala bango obiso to lingi. Non. Une femme qui ne veut pas dire non, c'est tout. Moi soit boyi ya boyi. Bon, ça va bien aux acharnements et tout. À Rosala contre Robert, il y a un pour carrière et coup, complètement. Donc voilà. Mais quand c'est sûr qu'ils ont acharnement, c'est qu'ils ont déçu. C'est qu'ils ont déception sur les gars Makassi. Oh, mais oui. Elle est toujours amoureuse pour lui. Carrément. Ce qui est acharnement de Batouba Lobelawana, il y a un loba qui a début que c'est une femme blessée. C'est une femme déçue. Ozoyoka, moi, je suis déçu de la makambu na eboye. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, dire que c'est irréparable, moi je ne sais pas parce que quand il n'a pas bisoto yebité. Pour batope ba loba wana que c'est irréparable wana ba yebité. Il y a des choses auto-vivables que zalaka pe irrémédiable tout monde pe bonga. Ozo comprendre. Et autres dépendent na bisoté, il y a des enfants, ils ont des liens. Ozo mona bana kati. Et bangomi balé ata balobi lelo te même si les autres toka demain ba ebindenge ba solo là puisqu'il y a des enfants biso to mona kutu moi c'est bota ba bala na kina mobali ba kabwani moi ça kenda pa bota place mususu mobala kenda pa bota place mususu mais bazonga na ba kolisa bana wana mambo ba couple ezalaka boye au mona ka conflit ekotati pe babala bazongani bato nde ba ocha munoko ebele ba yoka soni ebele ba yoka soni ebele nde ba ocha pe munoko bana besoin pe ba récupérer frère Mike pour bâtir pe frère Mike misu ebele bisoto ye ba plan ebele pe ba lo ba fie ebele to ko mona pe to ko yoka ba réaction ebele ba fie ebele o ba ozwa part ya frère Mike ebele ebele o ba ozwa part ya frère Mike ebele pe ba bando tia frère Mike motema ebele ba tia frère Mike motema ebele ba tia frère Mike motema mais soki otali likambo wana on a même conscience. Il faut voir la réalité en face. Cette femme, cette fille Péniel, moi, je Péniel, Aza, ko refléter déception oyo, frère Mike a salaye. Ozomona, Babilo, makamunyo sa sala na ba Instagram, ko publier ba photo à tout moment, c'est ça. Moi si oyo, Aza déçu, a olinga ba tchaika.
ceux qui comprendre, ceux qui va comprendre, bah au monde qui a des déceptions et les cas makasi. Pour ceux qui zalaka, oui, ceux qui zalaka nango déception té et qui a to kaboni m'en fous je pars. Alinga bando sala makambo a salarate. Et ça déception à Zoua. Puisque la seule personne qui pouvait bien l'encadrer, c'était son mari, à Salangote. En tout cas, c'est ce que je peux dire. Esaïe Mobile Naï. Est-ce que pour la langage, le Kassaya, tous les bandons, c'est suite à frappe à Zoua qui a causé le lot, peut-être moi, comme on a une situation. Ben, c'est pas tous les Kassaïens. Hein. C'est pas tous les Kassaïens. Moi-même, je suis Kassaïen, je venais de le dire. C'est pas tous les Kassaïens. Mutuna mutoza na ndenge na ye, mutuna mutoza na éducation na ye. C'est question d'éducation. Moni, mobali nyonso tende abetaka mwasi na ye. Ozomona. Mobali nyonso pe tende a traitaka problème na ye na makofi. Ozomona. Mutuna mutoza na ndenge na ye. Je ne sais pas dire ce que ça nani choc oyo a subi ça quand on na zemi nde créer conséquences ya moi nana parce que je ne suis pas le médecin. Ozo comprendre. Médecin oyo alobaki atala ki ka ya moi na wana na États-Unis nda yebi. Ozo comprendre. Ba père abota ki on dirait makamango ya ki na ba dire à Peniel, ba bi ba fansa ki on dirait yé na frère Mike to pe médecin tout na frère Makabi lorsque ta femme était enceinte, on a ko beta e baku. Bon. Ça, j'ai pas suivi. Ouais. Ça, j'ai pas suivi. Mais, et koki kozala pe ba conséquence il y a choc wana. Et koki pe kozala ba conséquence nango. Parce que moi, si o azana zemi, azalaka sensible na marambo ebele. La preuve no mona ka balingaka te, moi ça na zemi ba bundisa ba soignisa ba mouvement makasi d'ailleurs voilà. C'est pourquoi. Et koki kozala pe l'une de conséquences en fait, l'une de cause ozomona. Ça, je sais pas trop affirmer. On va peiner la femme forte parce que va bloquer bon créer dépression et ça c'est fausse couche. Alors rapport au coup peut-être la robot. Mais Barézi, déjà qu'est-ce qui vous dit pas que Aza déjà na kata dépression? C'est parce que tout le monde a l'obakande toyebi et toyebi état mental n'a été. On se comprendre. Toyebi psychologie n'a été. Pour bilo musu tout le monde a mutazo salaboué. Peut-être qu'elle a tellement été affectée. Des fois ça lui pousse à faire des choses que bisomo peut tozo comprendre. Tous en temps, il y a remis la place à moi et il y a moi la moi suana. En tout cas tous en temps. Tous en nous temps. Tout si capena nous peut condamner trop. Tous en temps. Il y a kokola tapé dans nos problèmes na ye zala mwasi mobali oyo lingaka bali yo et après papa ya bana na yo asali yo ba makambo yo mwana wana viva lelo o se retrouver loko la ya se retrouver wana michana na place na ye oko se comporter ndenge nini to michana place na ye oko se comporter ndenge nini. C'est que je peux dire ceux qui moi signent so azolanda histoire oyo amichana kana place na ye ou soit Peniel azalande konaye parce que nga nazana bande kwa basi belé Barézi nazana bande kwa basi belé aucun moment je peux voir nako linga na mona mwana mwasi ba maltraité nako permettre ngote na linga rapete même pas en entourage na ngai mwana mwasi azala malmené na linga ngote yango moni na dossier nyonso tout quand il s'agit d'une femme na linga natala na michana na place ya ndeko ya mwana mwasi wana. Oso comprendre. Je ne dis pas que dans chaque situation, les femmes sont toujours des innocentes. Oso comprendre. Il y a des cas aussi des femmes basalarapé sujet. Oso mona. Mais quand on revoit des histoires de femmes, on comprendra que des femmes ont été victimes. Il y a makambo belé. Surtout na maramba ba couple. Oso mona. Na ba mamba couple ba femme basala victime na marambo belé. Ba femme pe ba kufa e belé. O peto yebi. Car parce que maltraité kaye alobate parce que azaki moi c'est mutumoko boye il faut pas na dénoncer il faut pas na loba boye na bombiango tout ça on commence à regretter la personne est déjà morte. Tu vois, ça fait pas bien. Mieux vaut quand il y a encore des problèmes régler ça. Voilà, koloba yango tango toza en vie. Moi j'aimerais dire ceci d'abord à la famille des frères Mike. J'aimerais dire ceci. Tu vois cette histoire, on peut dire ça nandenge ya net bisonyo surtout. Batu bazota lango, batu baoloba boye. Je parle pas personnellement na frère Mike, na lo banon na famille na ye. Ça concerne votre famille. Eza histoire ezota la famille na bino, ezota la mwana na bino, ba koko na bino, ba neveu na bino. Problème est talibango. En âme et conscience, boluka bo régler problème oyo entre bino famille. Peniel azana famille. Beaucoup tana na famille à Peniel
bo régler yango binomoko. J'ai dit ça à la famille à frère Mike. Parce que au moment quand on parle ici frère Mike, mais ce n'est pas que le frère Mike qui est lésé na marambo ezole kana et pas Peniel. Sa famille aussi. Parce que kombo na bango ndeza na kata bana wana. Donc bana wana baza bana na bango. Ba luka moyen ba kutana na famille ya Peniel batia problème on a mesa ba régler yango ata soki ba makamba ba kanyo tezali tout ça batala ngona nte ba luka moyen ba solola ba yeba qu'est-ce qu'il faut remédier, qu'est-ce qu'il faut ba régler yango ata soki libale kozonga lisusu te mais ba makambu oyo ya ba situation na bango eleka lisu na net te ozo comprendre po ekozala à chaque fois ekobandole kaka na net et komandole kaka na net poto linga te ata Peniel soka lobité eza na bato ba banda kobimisa ngo pe kaka ozo comprendre famille ba luka moyen ba régler yango entre bango ba famille ya frère Mike na famille ya Peniel po eza pe bango pe baza mêlé na kati ya makambo ba luka moyen ba régler en tout cas c'est que moi j'avais à l'air de dire c'est ça. Voilà. Mais un message particulier na Peniel et puis na frère Mike. Na Peniel soki azo landa biso, je dirais que en tout cas ça c'est moi je dirais que c'est une femme forte. En tout cas ça c'est moi je dis que c'est une femme forte. Soki azalaki lokola peut-être basi mususu ndeer opeto ko mobeta histoire na ina passé ozomona po déception ezo senga kaka te basala wango so ndenge nini po mwasi na mwasi aza na moral na ye mususu komona basala epelo mwa mukie et affecté azwa liboma vie na ye mobimba ozomona nako encourager ye mais un truc je veux na lingi na yebisa ye atala na bana oya ye atala pe bana wana omoni lelo oyo quel que soit le problème, quels que soient les conflits qu'elle peut avoir avec frère Mike, il reste et il restera le père de ses enfants. Oso comprendre. Aroti kalara papa ya bananaye. En tout cas, quand il essaye de parler ya koloba makambu nyonso o eza koleka entre bango na mobile na internet. Si elle pense que azako zwango zwelango raison, je ne sais pas mais azako déranger pe bato. Ce qu'il y a des choses à régler, aluka ba voisin moyen na bateau bazali comment dirais-je bateau baza penda comment on va répondre na ba question na ye. Internet est là pour tout le monde. Tu vois, c'est pas digne. Ozomona internet est là pour na batonyo surtout est dignité. Aluka ba voisin moyen oyo ezali valable il y a ko régler ba conflit na ye na frère Mike. Ça c'est ce que je peux lui dire. Le frère Mike, c'est que je peux lui dire, en tout cas, de prendre ses responsabilités étant commun et de prendre aussi ses responsabilités étant père. Au moni, alandape baloyengete, même si Peniel a zosa la babilo ko ananyo surtout, même si bisonyo sopeto ozana bisoka ba para Peniel selon ba dire ya batu, alanda yangote, azoka ba responsabilité nae étant homme et étant père c'est tout. Voilà, quelques dédicaces. Merci Dani d'avoir accepté Yaroyato à analyser pendant cette affaire, cette situation. Quelques dédicaces, nous sommes arrivés à la fin et puis Tokabo Anabiso. Ouais, bon, je dirais aussi, en tout cas, tout ça, l'inabiso ka analyse, hein. Ouais. En tout cas, bateau pe les bango, ba limbisa biso, bateau pe bateau nyonso pe ba sepela ka na likambute. Il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Voilà. Donc, bref, monsieur va soutenir Peniel, monsieur peut baroboya, monsieur va soutenir Mike, monsieur peut baroboya. Donc, démocratie, chacun est libre de donner son opinion, son point de vue. Nous aussi, nous avons donné notre point de vue par rapport à cette situation. En tout cas, je remercie d'abord bateau nyonso tout bazolanda biso. Je ferai des grands coucous à ma famille et à mon frère depuis les États-Unis, Cheribengo papa na Cheruna, na maman Naomi, na lela bino fort. Ça c'est fort. Ba gros coucou na bino yango yo. Na ba master tour balinganga ya groupe WhatsApp Tunisa. Wana kunande ba bima kambwe Tunisa maka audio ezobima kilikili Tunisa sangola bino fin na lela bino fort Dani Senda votre humble serviteur merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup bobo qui t'a voité ya babi bali wa bota bino le lobo était. Grand merci à vous tous, c'était fini pour aujourd'hui. C'était la Barésie Baza à la présentation de cette émission. Comme invité, c'était Dani Senda. Donc, groupe Tunisa, on a un démarrage. Rappelle à moi qui vit de Tunisa.
audio eke zongi. Zaire Ningalara et Lova Jazz Kavoulou. Alors, ça y est fini pour aujourd'hui, fidèles amis internautes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Junior et puis à Adji et puis Mtaroti Maroté Montage. Alors, grand merci à vous tous. Abonnez-vous encore sur Barési Baza TV. C'est une chaîne rien que pour la production de théâtre, de films congolais. Bientôt là, Toro Banda. Vous s'abonnez très massivement à Barési Baza TV. Maman nyo solingangai, papa nyo solingangai. Une façon de soutenir ngai, il y a s'abonner à Exemple TV et puis à Barési Baza TV. Il y a autant la paix. Mais monsieur Bandel Tissou Kabo, il y aura la publicité. S'il vous plaît, vous partagez, vous maximisez ce portail na yo. Au rebandel au ticket on kata la cuisine au ticket on ka bandel la mana on ka ça la bien pour ba vu pesa à likolo total la marapé belé et ça va très bien. Alors Tony Rabino to continuer aussi à nos boulot. Merci à vous tous. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Nous espérons que nous avons fait cette analyse comme nous faisons toujours pour toutes les personnes, car les Cambodgiens, les réseaux sociaux, on ne pourrait pas en passer, on doit en parler. Alors, chacun donne son point de vue, chacun analyse à sa manière. Alors, tout le monde ne doit pas être pour tout le monde ne doit pas être aussi contre tout le monde. Alors, Moutoua a sa point de vue, toi, pour soutenir Peniel, ça n'engage que lui. Ou à soutenir frère Mike, ça n'engage que lui. Parce que le lot, n'a pas de soutenir frère Mike, barol ba mabe Peniel. N'a pas de soutenir Peniel, barol ba mabe frère Mike. Ce bon ba biga biso ba to se mettre d'accord to zongana. Ah bon zongana. Ba to na nyos tout e bazala. Ni la famille, il y a Peniel ni la famille à frère Mike. To la ki sa bango te ke biso ne to lingi bango makasi ko le ka bango non. Bango balinga makasi et puis bazana bana na kati, c'est là qui fait une bonne chose. Alors on vous aime. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye. Beauté, Oisa Brand Cosmetics UK, Oisa produit en Doto et Luna Kabatash. Sopilini Kozana Tema Koya bien, ya propre. Oisa produit à Kosela. Oyo Eza Pola Maboko, Polon la Batash, Yamakolope, Bagenou et Bakoud. Oisa Oil et Kendakana produit en Doto. Donc, ce que vous a intéressé, au continue de ce message, na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barési Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barési Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barési Baza. Fondation Barési Baza, Eza wana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à la 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors, sur un défi Nzambe, bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors tout bando que rememela bango parce que par exemple télévision les appellent exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est pendant touché dans les camarades Barési. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barési Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV.
Fidèles amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez savoir confiance dans l'exemple de télévision, vous pouvez savoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, il y a actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo mutoboya bêtise, yo mutoboya anti-valeur, yo mutoboya rabimbindo, yo mutoboya rabatitre à l'okuta, yo mutoboya bêtise. Alors place à malonga s'abonner. Et ça un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya ndeko tata moi si. Yo mto rotala nga yo lingara barezi baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro y a chiffre T, zéro y a lettre. La surprise, y a kafou, y a kafou, y a kafou. Barezi baza to moni confiance au PC na exemple de télévision. Y a on to yelbino Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde on a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça les on pour na binorara. Le bien y a rosa les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place on rouge s'abonner au cliquer là wana au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV ba maman ba maman Zéro Bêtise télévision moi on a bino ba maman penaka na moi on a bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi, on a vu nos barezi baza. Confiance sur vos PC, un exemple de télévision, vos PC, on peut à Zéro Bêtise de TV. Bon, théâtre, il y a Kafou, ils ont bêtise. Théâtre, papa, maman, bana borota la en famille. Émission, papa, maman, bana borota la en famille. Zéro Bêtise de TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ils ont une bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un barezi baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque. Classe. Toi on a bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise de télévision. Yo mouto un exemple de télévision. Il y a on a Zéro Bêtise de TV pour rater. Zéro Bêtise de TV. Exemple de TV, Zéro Bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau peut confiance. Quand vous pouvez faire un salle, vous pouvez faire besoin de théâtre, musique, gag, besoin de film, il y a solo, il y a des bêtises, des émissions, il y a des bêtises. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman ope na bolinganga quoi. O bolinganga nga quoi nga. Na nga quoi ba rési baza. Exemple TV boti Zéro Bêtise télévision. Alors s'abonner gars au côté na YouTube bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner au cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au fini on a notification nyonso. Bémission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout et bandokota kuna pour que bozala branché nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obota ni kombo Zéro Bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner